Kanam, la diva surtout de la musique congolaise. Et bien là, tu benga kaika bongo Barbara Kanam, la diva, la diva, la diva. Barbara Kanam. Azala pena mungongo kitoko, bablo mususu foto lobaka. Likolo mungongo kitoko, Barbara Kanam, azala kape moi sinzambi. Azalaka penza kitoko otali tai okomisi nzambe otali pe elongi okomisi nzambe parce que il y a de ces personnes er mosusu bokutani kana nzela olobi tolobi ki azama bete mais olobi ka oleki lelo toye na dossier ya Barbara Kanam. Est-ce que ba fan penza ya Barbara Kanam bazali s'il vous plaît ce que ozali koma kaka Barbara Kanam ou rien et likolo nango s'il vous plaît bandeko nyonso o balandaka mama Étoiline s'il vous plaît bokomelanga bisika bozolandaka ngai soki oza na Congo oza na Katanga oza na Kananga oza na Mbujimayi oza na Poto komelanga bisika ozali ekosala malamu. Voilà. Lelo toye na dossier ya ndeko na biso ya mwasi mama ya baninga tantine nationale yaya ya batu na kombo ya Barbara Kanam. Ça fait un bout de temps oyo ebela batu baye baka qu'est-ce qui se passe avec Barbara Kanam akenda wapi. Je me rappelle même avant ya kosala émission ezana ndeko moko abenga kinga lobi mama Étoiline na mona kolobaka makambo batu nyonso me ya Barbara Kanam olobaka ngote otushaka ngote mama wana eske azalaka na bomo ito akufa. Réponse déjà na mi pesa akokufa nde nini aza star oyo aza international pas seulement chez nous au Congo partout dans le monde bayebi soki lelo esali ke Barbara Kanam azate akufi la famille déjà toyeba ke ekozala deuil national eza bongo donc soki bomoni deuil national te cela veut dire que aza na ye na bomoye wana déjà na pesi réponse. Siko lelo na ye na dossier ya Barbara Kanam la famille Barbara Kanam ebela batu babengaka ye ke no azalaka orgueilleuse. Barbara Kanam bato ebele balobaka toujours ke amimonaka makasi po azalaka kitoko azana taille bien azana forme bien yango wana alingaka toujours kokitisa bato mosusu. Je sais que eza nature eza na bato mosusu bazalaka soki nzamba pamboli bango bazui quelque chose omona bakomi komona bato mosusu neti omona tango to asali mwa makambo moko ya bien ya azomimona kaka ye nde aza likolo ya bato nyonso. Il y a de ces personnes qui sont comme ça. Alors na côté nanga la famille eloko nanu na kolinga koloba pe na kolinga kobetela lisolo na côté ya Barbara Kanam. Barbara Kanam amimona kate wana déjà eza nature. Pourquoi je dis ça? Parce que komona eza karara nalandaka penza ba interview parce que nasalaka ba analyse avant na ya kosalela bino analyse nalingaka toujours kolanda ba interview soki tomoni Koffi Olomide akei na plateau Kingandi en tout cas na vandaka nalandi penza émission nyonso du début jusqu'à la fin pour que na yeba soki ba complaindre bato ba complaindra ki na yeba ba point nini oyo esalaki ke bato baya ko complaindre ezalaka toujours bongo. Nalandaka penza ma interview ya ba musicien mosusu ya ba mama na biso Mbiliabel. Maman Nabiso Mbiliabel, par sa façon de parler, surtout ceux qui ont une interview, vous allez sentir que azalaka na mwa kanda moko, alingaka génération à sikate. Aza mama moko, aza na ba compte moi à rendre na bato ebele. Donc, na ba interview na yeso ki batuni yeka mutuna ya mutu moko kinga di fois pe sa réponse moko ya koloba kenon soki mutu wana yoki réponse wana ekende kolelisa mutu. Mais avec Barbara Kanam, na ba interview nyonso depuis na bande kolanda la famille. J'ai justement compris que cette femme aza humble, aza simple de nature. Beauté na ye aza mwasi ya kitoko, mais beauté na ye wana eza tina kati ya motema. Pourquoi je dis ça? Na interview moko na landaki batunaki Barbara Kanam concernant ba musicienne ya basi o ya sika. Amoni bango ndenge nini? Est-ce que bazo promettre pour l'avenir? Est-ce que ba musicien wana ba yebi koyemba? Atanga ta ba kombo. Mais il fallait voir Barbara Kanam ayaki kotanga ba kombo presque ya ba musicien nyonso. Ba Cindy les cœurs, les Rebo, ba Anita Mwarabu. J'étais vraiment étonnée.
nazalaki étonné la famille. Je sais que nabino pe boolanda na bandako nabino boolandanga. Je suis sûre et certaine que vous êtes aussi étonné. La famille na vanda kinga moko na lobi Barbara Kanam. Wow. Alobi oui. Futur eza assuré. Lelo tozana ba mingongo kitoki noti ba sindi les cœurs. Tozana ba mingongo kitoki ya kitoko plutôt neti ba rebo. Ba Anita Mwarabu bazo promettre déjà que non bisika tozo kende très bien pour la musique mondaine, surtout na côté féminine. Mais ce que zalaki na place ya maman Biliabel, ce que zalaki na place ya maman Chalamwana que son âme repose en paix, ce qui ba matisi bango na ba interview bazana ba plateau. Maloba oye bando bimana munoko na bango ezalaki ka maloba mabe. Surtout maman na biso Biliabel avec Cindy les cœurs. Je sais que maman Biliabel azalaka déjà na problème na Kofi Olomide na yebite ba welela nini. Na yebite oye le kaka entre bango mibale eza problème na ngate. Mais problème oyo mama Chalamwana azalaka nango, voire même les rebo pona ko mentionner ba kombo na bango. C'est tout un problème. Alobaka toujours, je me rappelle na interview moko alobaki o rebo nano komi na niveau wana te. Bango baza basi ya fier makasi. Bango boye. Donc o sentir penza ke ye c'est comme si alingi penza azongela ye kaka azalaka batu mosusu bakoma te. Mais Barbara Kanam, vous sentez penza que non, génération na biso ezo si la. Biso ata soki to yembi. Eza lisusu ko yemba neti o ya kalate. Eza ko yemba moko ya kokola. Siko génération ya sikande ezo ya na makambo ya moto. Génération ya sikande ezo ya na makambo ya bien sikoyo. Ba biso wana ekomika ba papa na biso ya kala, ba mama na biso ya kala, nde ba sipila aka na banzembo na biso. Mais ba jeune ya lelo, baza na besoin ya ba jeune biso to sala ba temps na biso, to sala ba génération na biso. Donc bon sentir pensa que simplicité, c'est vrai de nature Barbara Kanam azalaka moi c'est fier hein. Moi si nyonso azalaka toujours na fier na ye. Moi si nyonso eza na bato mosusu par leur façon de parler, eza na bato mosusu façon na bango ya kotambolaka, façon na mosusu façon na bango ya koliaka. Moi si nyonso de nature azalaka na fier. Façon na ya koloba Barbara Kanam façon moko ya fier à makasi. Mais biloko azobimisa, vous sentez que non azana motema na ye polele. Aza mutu moko alingi évolution pe na bandeko mosusu. Ayaki kopesa pe ba stratégie mosusu, une façon kaka ya ko encourager bato. Mais soki bolandi ba musicienne mosusu, vous sentez vraiment que un eza ya makasi makambo zo bimaka na kati ya motema na bango. Bolingwa ta ya muke ezate. Mais ye façon na ya koloba, bo sentir penza awa bolingo eza. Awa penza zana bolingo, awa penza atie bolingo na ye anje. Yango nga na okamwa komona batu mosusu azalaka orgueilleuse depuis abando bimasoki na gouverneur moko songolo moye to mentionner ba kombo awa ezate. La famille biso pe totika ka ba vie privée baninga. Totika pas seulement na Barbara Kanam, ata na batu mosusu o biso to yebi ata soki oyebi relation ya batu. Baza mikolo, baza bana mikete. Baza mikolo soki mutu adesida abima na mutu kingandi eza pona ba propre intérêt na ye moko. Babiso mosusu tondima kobala na mibali oyo toza na bango eza pona ba propre intérêt na biso moko. Ezalaka toujours bongo. Alors totikaka pe kokotaka na ba vie privée ya baninga. Totikaka bato basololaka te. Surtout ba musicienne na biso oyo bayembaka ba musique ya mokili ya bana basi. Talaka ndenge bafingelaka biso rebo. Rebo komi kobima soki na nani depuis bakabwana na inosbi. Donc bato mibale bakoki kokabwana te. Soki bolingo esimbi te. Babilo mosusu ba forçaka te na vie la famille. Totikaka kokitisa ba musicienne na biso. Biso mosusu tomonaka ke ba musicienne oyo bayembaka ba musique ya nzambe bango nde bazalaka ba santo baza ba santo te. Na se ya mokili oyo mo santo aza te. Musanto atanga moko na oloba na za musanto te. Musanto azalaka te. Alors totika ba makambo na biso wana ya kolingaka koyaka kujije baninga, ya kolingaka koyaka kolobela baninga, ya kolingaka koyaka kosabola baninga. Eza vraiment bien te. Totika ka ba comportement wana. Eza kitoko te, eza kute, eza soin te. Babilo mosusu foto lobaka. Babilo mosusu foto tiaka na mesa. Babilo mosusu foto sololaka. Totika koya ko juger baninga na ba famille na biso combien ya bandeko na biso o babimaka na ba homme marié.
mais soki eza mutu kingani parce que aza star ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi nimero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa qualité do sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko Barbara Kanam la diva surtout de la musique congolaise ebela batu babengaka yeka bongo Barbara Kanam la diva Barbara Kanam azala pe na mongongo kitoko bablo mususu foto lobaka likolo mongongo kitoko Barbara Kanam azalaka pe mwasi nzambe azalaka penza kitoko otali taille okomisi nzambe otali pe elongi okomisi nzambe parce que il y a de ces personnes mosusu bokutani kana nzela olobi tolobi ki aza mabe te mais olobi ka oleki lelo toye na dossier ya Barbara Kanam est-ce que fan penza ya Barbara Kanam bazali s'il vous plaît soki ozali koma kaka Barbara Kanam ou rien et likolo nango s'il vous plaît bandeko nyonso o balandaka mama Étoiline s'il vous plaît bokomelanga bisika bozolandaka ngai soki oza na Congo oza na Katanga oza na Kananga oza na Mbujimayi oza na poto komelanga bisika ozali ekosala malamu voilà lelo toye na dossier ya ndeko na biso ya mwasi mama ya baninga tanti nationale yaya ya batu na kombo ya Barbara Kanam ça fait un bout de temps oyo ebela batu bayebaka qu'est-ce qui se passe avec Barbara Kanam akenda wapi je me rappelle même avant ya kosala émission eza na ndeko moko abenga kinga lobi mama Étoiline namona kolobaka makambo batu nyonso me ya Barbara Kanam olobaka ngo te otushaka ngo te mama wana est-ce que azalaka na bomo ito akufa réponse déjà na mi pesa akokufa nde nini aza star oyo aza international pas seulement chez nous au Congo partout dans le monde bayebi soki lelo esali ke Barbara Kanam azate akufi la famille déjà toyeba ke ekozala deuil national eza bongo donc soki bomoni deuil national te cela veut dire que aza na ye na bomoye wana déjà na pesi réponse siko lelo na ye na dossier ya Barbara Kanam la famille Barbara Kanam ebela batu babengaka ye ke no azalaka orgueilleuse Barbara Kanam bato ebele balobaka toujours ke amimonaka makasi po azalaka kitoko aza na taille bien aza na forme bien yango wana alingaka toujours kokitisa bato mosusu je sais que eza nature eza na bato mosusu bazalaka soki nzamba pamboli bango bazwi quelque chose omona bakomi komona bato mosusu neti omona ntango tosali mwa makambo moko ya bien ye azomimona kaka ye nde aza likolo ya bato nyonso il y a de ces personnes qui sont comme ça alors na côté na nga la famille eloko nanu na kolinga koloba pe na kolinga kobetela lisolo na côté ya Barbara Kanam amimonaka te wana déjà eza nature pourquoi je dis ça parce que komona
eza karara nalandaka penza ba interview parce que nasalaka ba analyse avant naya kosalela bino analyse nalingaka toujours kolanda ba interview soki tomoni Koffi Olomide akei na plateau Kingandi en tout cas navandaka nalandi penza émission nyonso du début jusqu'à la fin pour que nayeba soki ba complaindre bato ba complaindraki nayeba ba point nini oyo esalaki ke bato baya ko complaindre ezalaka toujours bongo nalandaka penza ma interview ya ba musicien mosusu ya ba mama na biso Mbiliabel. Maman na biso Mbiliabel, par sa façon de parler, surtout ceux qui ont une interview, vous allez sentir que azalaka na mwa kanda moko alingaka génération asikate. Aza mama moko aza na ba compte moi à rendre na bato ebele. Donc na ba interview na yeso ki batuni yeka mutuna ya mutu moko Kingandi fois pesa réponse moko ya koloba ke non soki mutu wana yoki réponse wana ekende kolelisa mutu. Mais avec Barbara Kanam, na ba interview nyonso depuis na bande kolanda la famille. J'ai justement compris que cette femme aza humble, aza simple de nature. Beauté na ye aza mwasi ya kitoko, mais beauté na ye wana eza tina kati ya motema. Pourquoi je dis ça? Na interview moko na landaki, batunaki Barbara Kanam concernant ba musicienne ya basi o ya sika. Amoni bango ndenge nini? Est-ce que bazo promettre pour l'avenir? Est-ce que ba musicien wana ba yebi koyemba? Atanga ta ba kombo. Mais il fallait voir Barbara Kanam ayaki kotanga ba kombo presque ya ba musicien nyonso. Ba Cindy les cœurs, les Rebo, ba Anita Mwarabu. J'étais vraiment étonnée. Nazalaki étonné la famille. Je sais que Nabino pe boolanda na bandako Nabino boolandanga. Je suis sûre et certaine que vous êtes aussi étonnés. La famille Navanda Kinga moko na lobi Barbara Kanam. Wow. Alobi oui. Futur eza assuré. Lelo tozana ba mingongo kitoki noti ba Cindy les cœurs. Tozana ba mingongo kitoki ya kitoko plutôt neti ba Rebo, ba Anita Mwarabu bazo promettre déjà que non bisika tozo kende très bien pour la musique mondaine, surtout na côté féminine. Mais ce que zalaki na place ya maman Mbiliabel, ce que zalaki na place ya maman Chalamwana que son âme repose en paix. Ce qui ba matisi bango na ba interview baza na ba plateau. Maloba oye bando bima na munoko na bango ezalaki ka maloba mabe. Surtout maman na biso Mbiliabel avec Cindy les cœurs. Je sais que maman Mbiliabel azalaka déjà na problème na Koffi Olomide na yebite ba welela nini. Na yebite oye le kaka entre bango mibale eza problème na ngate. Mais problème oyo mama Chalamwana azalaka nango, voire même les Rebo pour na mentionner ba kombo na bango. C'est tout un problème. Alobaka toujours, je me rappelle na interview moko alobaki o Rebo na komi na niveau wana te. Bango baza basi ya fier makasi. Bango boye. Donc au sentir penza ke ye c'est comme si alingi penza azongela ye kaka azalaka batu mosusu bakoma te. Mais Barbara Kanam, vous sentez penza que non, génération na biso ezo si la. Biso ata soki to yembi. Eza lisusu ko yemba neti o ya kalate. Eza ko yemba moko ya kokola. Siko génération ya sikande ezo ya na makambo ya moto. Génération ya sikande ezo ya na makambo ya bien sikoyo. Ba biso wana ekomika ba papa na biso ya kala, ba mama na biso ya kala, nde ba sepela aka na banzembo na biso. Mais ba jeune ya lelo, baza na besoin ya ba jeune biso to sala ba temps na biso, to sala ba génération na biso. Donc bon sentir penza que simplicité, c'est vrai de nature Barbara Kanam azalaka moi c'est fier hein. Moi si nyonso azalaka toujours na fier na ye. Moi si nyonso eza na bato mosusu par leur façon de parler, eza na bato mosusu façon na bango ya kotambolaka, façon na mosusu façon na bango ya koliaka. Moi si nyonso de nature azalaka na fier. Façon na ya koloba Barbara Kanam façon moko ya fier à makasi. Mais biloko azobimisa, vous sentez que non azana motema na ye polele. Aza mutu moko alingi évolution pe na bandeko mosusu. Ayaki kopesa pe ba stratégie mosusu, une façon kaka ya ko encourager bato. Mais soki bolandi ba musicienne mosusu, vous sentez vraiment que un eza ya makasi makambo zo bimaka na kati ya motema na bango. Bolingwa ta ya muke ezate. Mais ye façon na ya koloba, bo sentir penza awa bolingo eza. Awa penza za na bolingo, awa penza atie bolingo na ye en jeu.
yango nga na okamwa komona bato mosusu azalaka orgueilleuse depuis abando bima soki na gouverneur moko songolo mwaye to mentionné bakombo awa eza te. La famille biso pe totikaka ba vie privée ya baninga. Totika pas seulement na Barbara Kanam, ata na bato mosusu o biso toyebi ata soki oyebi relation ya bato. Baza mikolo, baza bana mikete. Baza mikolo soki muto adesida abima na mutu kingandi eza pona ba propre intérêt na ye moko. Babiso mosusu tondima kobala na mibali oyo toza na bango eza pona ba propre intérêt na biso moko. Ezalaka toujours bongo. Alors totikaka pe kokotaka na ba vie privée ya baninga. Totikaka bato basololaka te. Surtout ba musicienne na biso o bayembaka ba musique ya mokili ya bana basi. Talaka ndenge bafingilaka biso rebo. Rebo komi kobima soki na nani depuis bakabwana na inosbi. Donc bato mibale bakoki kokabwana te. Soki bolingo esimbi te. Babilo mosusu ba forçaka te na vie la famille. Totikaka kokitisa ba musicienne na biso. Biso mosusu tomonaka ke ba musicienne o bayembaka ba musique ya nzambe bango nde bazalaka ba santo baza ba santo te. Na se ya mokili oyo mo santo aza te. Mo santo atanga moko na oloba naza mo santo te. Mo santo azalaka te. Alors totika ba makambo na biso wana ya kolingaka koyaka kujije baninga, ya kolingaka koyaka kolobela baninga, ya kolingaka koyaka kosabola baninga. Eza vraiment bien te. Totika ba comportement wana. Eza kitoko te, eza kute, eza soin te. Babilo mosusu foto lobaka. Babilo mosusu foto tiaka na mesa. Babilo mosusu foto sololaka. Totika koya ko juger baninga. Na ba famille na biso combien ya bandeko na biso o babimaka na ba homme marié. Mais soki eza mutu kingani parce que aza star. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto makambo ya kilikili kande to betaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko